deni. Bilambo bana kaneza ko ko bilambo bana semaine passée bilambo ezakuna. Na esa bino bozo bilamba ko bo bimisa ona libanda ko kitena poubelle. Ezaka wana. Ona teki libanda kuna poubelle eleke zu yango te ezaka wana. Bozo sa libo bimisa ona libanda. Ba biloko ni surtout na esa bino ba oh ni surtout bo tona libanda. Ozi ko telinga na kata saki ko sa libo kayo ko bona ni. C'est ça la vie. Yo saki na sina somelo saki mususu pour la classe. O ezaki ya ne passé. Ozo garder un point mususu ozo nécessaire. Bon comme ça liboma. Beaucoup de mal que nous voyons. Tous, na c'est pas pantalon on sombe la kinga 2 semaines passées. Pantalon on a somme 2 semaines passées. Wingam na somme ko no kusomba mususu. Boaka ngo parce que na mona ki ngo bibisha kela na 6 mois na Boaka ngo na kusomba mususu. Ona te mona mona bibisha kela. Somlinga oyo. Boaka yo subo kangisa. Wapi? Oyo, somlinga lobe bosa idela. Boaka yango oyo mona ki tata mwasina bino Nicole kuna. Amoni na somme bino bilanda landa. Ake ko sombela pe bana. Boaka ngo. Boaka na mona bana te. Boaka ngo yesto kanga. Boaka. Na ba ona subo kangisa ona bobimisa ona libanda. Boki no boaka ngo. Ozo. Ah non, pantalon kuna ngina ka o jacket oyo penza o jacket nanga na lata kato kuna kana ba fit. Boaka yango jacket ana kenda na église kuna moni mwana pasteur alati yango kuna ba zo yemba nango. Yibo ko lati boko mande mona ye. Boaka ngo ça déjà une semaine voilà. Bayangwa. Et puis oui, oh na epse ki o mulanga oui oh. Na tinda ki o jour na ki somela nga oui, ezaki o te na tinda ki o ki somba o. Et ça ni na cuisine. Bolika ba comprendre nga na zo bongisa bino bozo babies, na zo bongisa bozo babies. O zo sani. Bimisa ko libanda, na mona ngote. Tena mona libanda. Boaka yango na ko sana ngoni. Zo ngambela ko ilote. Na ese ki o joa ko ya végété, ko ki zo na ko no sana ngoni. Boaka ngo, ba biloko no sa bimisa ki na mona ngote. Babina no so bo kansa ngo bo tena black bag, bo tana mutu bana yo ko leka tongo zo nkena. Bo bimisa bloko na ba. So mo bino fuka na bongisa bino. Bo bimisa na bina ba bilamba na bolati na mona ngote na ba jean wana, bo si bolati ngo déjà ça fait 1 mois bana na somba ba jean na bo so. 1 mois ya pamba. Bo longola ngo bo sana na utu tumbe ba jean do de bo longa tina bo bo. Amona, bo longa ngam na somba ngo na bo bo. Ça écoute 1 mois. Yes. Mama kama nini wazo sala? Bilamba onyoso oye baby kututea akins. Bilamba onyoso sika ta pantalon nanga penza sika. Na okola tangona na ma veste nanga na che mama ninga kile kubwa ngona poubelle. Inis. Bilamba onyoso tala jacket oye penza jacket oye penza ngana na kile kubwa ngona poubelle. Ata mo kokosa. Basa pat onyoso sika. Nana ti kutu ote. Sac obito ko sela ngo soki to voyager au chez moi ba tablette na kati to sela ngo kaka ko to faka ngote. Mami. Basa pat ko nyoso kitoko sandal na nga o mama somela nga tala. Na kene ko baka ngo nzambe. Ene sinenga sa boy. Bilo ko nyoso zo mona kene ko bomba baba ngo. Na ko pante. Enis. Okay, na biso kaka. Na will o na ini pensate will o. Problem za wapi? Ni iso kile na biso. Naloba kaka. Usubilo oni ba yo tina ngakuna na ninyo. Rosa! Enis! Rosa! Oni. Biloko na tinda bino jour na bobo akisa wa. Bobo akaki? Siko o nini bo kanyelinga bo na kuti bo telinga ba box mususu bo telemisi kuna mususu bo kanzi bo matisi ma box kuna ya nini biloko ni bo kanyelinga kuna ba box bo telinga kuna nini. Nazana moyo susu ko lekate o ko tel magasin kuna bo lukeloko bo telinga ba box bo moyo ko telinga na cuisine. Musani? Mama to kansaki ke to boaka bilamba te pomba batu mususu na Congo pasana bilamba te to boki ka to kabela banka na Congo. Ukabela na Congo. Pona na bana o bazaka na bilamba te o bilamba pasuka yona bilamba nyeso o yepsa kabiso kito kwa haka chaka nyeso awa pona jomo ko tanto zambongo to tindela bana na Congo basofaka. Botinda bana na Congo basufa. Bozo Boy bina makambo wa botinda bana Congo. Tota ngona YouTube na ba école ba yepsa kabiso pe. J'ai vu déjà que bana na Congo bazaka na mbongo te
ba orphelin bazaka na ba parente ba sufraka babana kana ba nzela bilamba nyonso pasuka yanga tobomba bilamba oyo bisaka biso tobwaka ole tobwaka na fulu tochaka ngo na pakarton après tant toza bongo totindela bana oba sofrer na ba uili mkwana na biseki obimiso boka na ba spaghetti no so boka kite obomba ki nyasa na bomba ki pona bakende pe kolia. Wow. Bibi ki osale lo mo kamusinga mama alio kuti na zakina ide wana te. Nzamba pamba. Merci mama. Nzamba pamba alio na tancho bozui ya kusunga ba ngai kuti mama ya bino na zata na ide wana te ya kosala makambo bino bo sali o. Ta bilamba nyonso na bimisaka nazokamo na komi kuna namoni ba carton na bado ba carton na mona kuna do bilamba nyonso bino bozotia bobomba ka ono sina boka ka ya wana na ona bimisaka tata ya bino na bino mo bobomba ka kuna ya wana. Wow. En tout cas ngamo comme tatu bosofu na sponsoriser bino. En tout cas, na idée wana bozui. Pona ba carton o de bosi bokangi ngamo na sponsoriser bino. Merci mama. Mbongo na futa ba carton na nyonso ekende kini. Merci mama. Na futa ba carton na nyonso zo kende kini. Mais aussi c'est na comprendre idée na bino vraiment ezani. Ezaka ke na kini bokabolka o esili nango ou bien vous avez une idée mususu. Vous avez une idée moko ngane ni c'est tout ça la fondation na biso kuna na Congo pour tout sunga ba orphelin. Wow. Mona idée na biso. Mais dans ce cas, mon il faut ça l'appel les fonds. Hein? Bobenga ba oncle bino ba soutenir bino. Yeah, mona to sala. Bobenga le cas oncle William Musheni aya a soutenir bino. Hein? Yeah, le bobenga oncle bino Simon Bongo. Voilà. Papa tete ndama beaucoup. Yeah, surtout ya ozang sote. Ozang sote soutenir bino bobengi mama Stéphanie Bakambia. Yeah, bobengi bango surtout wana. Bango ba soutenir. Aussi bango ke bomisi de wana, boni bo la fondation bo expliquer ndé bo expliquer. Hein? Comme ça bango ba ko aider bino. Batia moi ta musumo pa poza bilamba banda kuna bango surtout yebi bango klebino ba lataka danger. Bango za bilamba na bomba kangi tanga pasi ba mwaka ba pesi bino bo sali nini? Au Tindi na Congo. Comme ça, na sa bino moi vidéo, vous ça la fond d'appel, ok? Ok. Donc bo benga ba oncle na bino nyo surtout ba tantine na bino nyo surtout bo yebi wana. Bo benga ba nyo surtout. Aussi ba ok. Vous en avez des oyo là. Ok, na banda kanite. Ok. Play. Mbote na bini soko na ngaza ko za la star no sana le kinangai ni superstar alelunga ne nistoye awa pona to senga lisungi na bino pona to zui ite pona to sunga ba orphelin kuna na Congo to linto sala fondation bo sunga biso peza to senga peza maboko na bino peza na ide o to linto sala peza tolinga kabino ya mingi yamona to senga pona lisungi na bino nyonso penza bo sunga mona pa kuma nani bo sunga na Congo to la fondation bo sunga biso to aider babola oncle bino Gauthier mascotte oui to la fondation bo sunga to sunga babola na Congo mama Karine Mokondi mama Laure trois yamwana papa Gauthier mascotte yaka kosunga bana na penza na ide o to zui penza pa to sunga ba orphelin mama Karine Mokonzi to linga kayo ya mingi oyebi deja kuza lokola mama na biso papa Simon Bongo papa Simon Bongo mama Titi lunga mama Flor Zinga boza wapi boya kosunga biso papa Abedashur tolinga ko ya mingi Elise ebongo papa tete ndai maboko banki ya kosunga bana yo na ide otozi fondation to linto sa pona to ken kosunga ba orphelin bana kaka lokola biso o ba o souffrir kwa na Congo bosunga peza bocha maboko penza bocha kama maboko te bocha pe likolo bosunga biso penza kosunga
papa prise pangi. Prise pangi. Eh, papa be prise pangi. Eh, telingaka ya mingi. Papa Willy Moucheni code ya mboka 00243. Eh, yaka kosunga ide na biso oto za nango fondation na biso oto osa penza toyebi ke oza motema malamu koya kosunga biso telingaka ya mingi kamata bizuma. Eh, na papa Berli Jogo. Eh, motema ya mama Nene Nzinga tolingaka mingi ya kosunga ide na biso fondation tosala ngana leki na nga Enis boya bosunga bamama na bapapa oyo na bosani na boakite bolimbisa ngai me boya kosunga ide na biso mpona tosunga mboka na biso tosunga bana oyo baosouffrir na mboka na biso. Bisous. Bye. Yeli bokoti bobosani yeli bokoti na papa Mary Sundani bapesa kai. Ni bobosani papa Mary Sundani. Na mwasi na ye mama lili bokoti bango bata cash. Na Sylvie Masaki anyway to sala kusuna top na ba Instagram comme ça to tinda po basunga bina en tout cas idée oyo ekende liboso nzambe apambola bino bana ngaboli bisanga na kanda no suna za kosikana God bless you. Thank you.